Yo, briefer bag à côté. Yo, briefer bag à côté. Moi, l'homme sur le bac, tout que musique moi 40 jours et c'est les caca là. Dans la minute tu commences c'est la cas le 1er août. Tout que tu as la cas sentir que tu as la cas tombeau. Tout le monde là moi na mai ba matiti ya salité oyo ekangaka. Moi mai nani. Nga lobi kaka, on sait jamais. Pardon na bon pardon. Nga bonté et nandine. Batuma tout le monde va pédé nanda bazoyo kanate ba kiti yo oza likolo. Eza kisi to nini mikana ko expliquer ba. Artiste faut yo kaka. Artiste azalate ki na yebi nyoso. So yebi nyoso. Wara faut za nzambe. Surtout na pesi maman m'a dit au somombote. Mère na maman di mama. Au sentir que maman ninga travaillaka, yé pas pesanga d'inspiration belé. Mais les restes c'est quand vraiment bas kizenga ba pesanga maman d'inspiration té. Voilà. Ba on va pesanga d'inspiration té, on t'a pesanga inspiration boyo maso na vandi na mona maman m'a dit au sombo. Nous travaillons à PD Nada. Nous travaillons à Master. Brimbo. On a commis jouer avec PD Nada. Bon, et nous travaillons à y nous jouer en mais on a quoi y abandi en moi sika. Donc, ba yebi bangomo elo na loba. Yemo atinda bangomo betele maboko. Yalo wana singa na beta 10 o beta 10. Est-ce que l'ingato sa équipe mako? Bon, magambo pendenge kendele esenga fo kota. Kota bakisi. Kota bakisi ndeni. Kobanga c'est trop dur mais na mukili babanga te ba masako to ba ebele. Bango to bazwa ka pe ba chanter ba tonga. On comprend. Voilà. Amfumu lengi. Bedu tu yanga le keri ka ko community selamba. Batuge ni fumu ino keri gushe. Ah papa uki. Sarisa bana. Waya lwa mumudila kena. Amo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse. Ozorudu kwankunga mimbot. Imatea tremana mambot. Landa YouTube télévision. Salon Flori. Mama moimwene. Mama mwene kuna yuyufuna. Roger mwana mama bala. Makanda boyigoyila. Ungeri ki makanda boyigoyila. Yafisa lengi. Feroze yagine. Feroze makangwe. Feroze makangwe. Metro Makengwe. Shadombala. Makingumba wele. Bonjour, bonsoir, Balamignon Soya. Métro Makengo Tapirou TV, c'est moi votre humble serviteur Giro, autrement dit JPM de la presse congolaise. Voilà, nous sommes dans notre émission La Découverte où est découvert toutes sortes d'artistes. Voilà, aujourd'hui, c'est pas celle je suis avec un artiste comédien, ACP Sakabino, les autres que découvrir en quatre chaînes Abisso, Métro Makengo Tapirou TV. Bon, continuez à s'abonner à Métro Makengo Tapirou TV, vous ne serez jamais déçus. Quant à moi, je dis un grand merci à papa des papas, mon boss, papa Métro Makengo Simon Kabaka, ainsi que sa femme maman Christelle Mumba, Bazola Nanga depuis Suisse Nazirich. Merci aussi à Salon Flori, mon sponsor officiel. Merci aussi à Nes Makia Didier Tabor, papa na Jonathan. Merci aussi à Foulé Lukizu Chinona, Bazola Nanga depuis Suisse. Merci à tout le monde, les vovos de Giro, vous en Suisse, en Belgique. Vous avez ébélé, vous avez émission Nabiso, La Découverte et Bandit déjà beaucoup de et Zalaga. Merci aussi à le cœur de l'homme, Irène Naya, éclairage public, Aigle Royal, Aigle Jaune, moi aussi à Moto. Merci aussi à la famille Molasoko, vous avez Binonio sur la France, Boza ébélé. Merci à Lisette, Molasoko, Moté Maguelo, Soka, Soda à Poto, sans oublier Mama Nima Maglolinda depuis le Bumbashi, Bambo TV Pasozali. Voilà, merci à Montréal, Héritier Djambasoko Kofongolanga. Nous avons invité des journalistes Oyo Bengi, Oudjana la Sersi, Oyo Toko, Betane Masolo, Aye Bisabiso Vérité, Nenge Batou Balobaka, Soki Azalaka PD à Solo, Soki Pazara Mobali, les loto Yambien à Platon, La Découverte. Yemo Kaza présente beaucoup.
bokomona akoloba ko dévoiler ba secret na yepe succès o azana ngolelo akangi poto babi bango banada bazo kana insulter ba bruki bazo kana insulter yene makambo donc Ujana la Sexy bonjour. Oui bonjour vraiment bonjour na ba fanatique nanga nyonso o wala ndanga en tout cas vraiment sentiment trop yebi ka invitation na vraiment na zaki de akala mais ce que lo ibomaki yebi ka biso trop boulot trop tournage yebi ka mikolo to pesa makamne c'est bon ra toujours makias peso beta kara en tout cas TikTok tombé vitesse c'est ça makasi na mona mère nanga Tatiana da Silva donc au sentir que tali mère botali ba couleur na kata Irlande na pesa ba moto bi place azali na pesa mbote nanga lisu c'est pas ya Gloria ndaya moi ça sika na sika au sentir que moshi tombé en Niger qui ndekitoko sentir na pesa mbote nanga pas ya ve nanga osuna lingaka Costa couleur papa Costa couleur code mboka le véritable yonde makambo en tout cas nazomona ba évolution et que ndekitoko. Voilà, merci beaucoup. Wana Ujana la Sexy, boyebié a joué à rôle ya PD. Donc les lots découvrir yebi nous on a quatre chaînes d'émission. Mettons ma kengo tapir bien c'est nous beau continuer à s'abonner. Ba on bien peu ba émission bien qui toko boy bozo kana katia. Mettons ma kengo tapir TV Ujana la Sexy. Ba to belé bazo landa ba fanatique, peut tout le monde bazo landa yo. Les lots to yambio en tant qu'artiste et comédien na casquette ozali normal yebisano ba fan ba olanda yo rôle wana ojuaka eza rôle oyo ba pesa yo to eza ozala bongo parce que boto mo zolo ba normal eza nenge na yo to eza rôle kaka mikano ko expliquer ba bon wana eza kaka toujours to travail ka to benga ngo to kota na personnage vous comprenez personnage non est au côté yango il faut comprendre ndenge zo incarner rôle na yo quoi vous comprendre rôle est zo incarner yango eza na tawana kaka eza teke na tawana comme le roi net comme donc au salaire yango te na salaire yango te na za vraiment un bon gars na noko le roi noko nyonso drapeau et préparé au sentir que donc makambuté salaire na na zela non te yo tozo comprendre bien on zo lo banga po ba to inviter une émission zo lo babo to ndenge parce que makambu yo salaka na TV makambu yo salaka na makambu oyo ba sekaka ba ndi batekeza yo ezanga vraiment ya solo moza mobali vraiment ezanga na mobali tala na hôtel maman batali babi bon beau garçon vraiment maman boy kitoko makias en tout cas suni wa classique makias c'est ça classique ça slogan mo na nango en tout cas na sengi batu tout poto Afrique partout en Europe partout États-Unis dans la minute ça ka j'ai kitoko makias dans la sukare logo ya papa chéri jibem piana mon kulumpa leader aba wenge BCBG 4x4 tout terrain yende vraiment na PC bambote bi place azali kanda lobaki toujours ngasko na suis toujours wana na tekaka kitoko makias. Voilà, merci Balanino sur Métro Makengo Tapir TV. Continuez à s'abonner, ça la vie vraiment plaisir. Merci aussi à la blonde de Molasoko depuis Turquie, mon habilleur de l'X, la blonde fashion Zolananga depuis Turquie. Merci aussi à Pichen, les grands Gérard, mon ami Kenny Yombe. Voilà, Zolandanga. Merci aussi à Cynthia Kassongo, Espace Rémili, Wayambarabiso. Voilà, Ujana la Sexy. Mais quand on peut expliquer, partout dans le monde entier, Obima na wapi. Pour tout le monde, Obima comme bon succès. On va jouer PD. PD on a bâtiment, tout le monde va PD na dabazo kanate, kiti yo, ozali kolo. Eza kisi to nini. Mais quand on peut expliquer, bon, eza kisi c'était, il y a toujours travail. Moni masalanga china noir ayebisanga na sepela ni makasi ya po masalanga na pesanga ba conseil fort te uchana kende boy moso beti boy songa boy moso beti boy roya vandisa ngo boy artiste fo yo kaka artiste azala te na yebi nyoso so yebi nyoso wara foza nzambe foza nzambe donc uchana la Sexy na bimina ba groupe belé na tambo na ba groupe mais ba pesanga chance te na zala vraiment na jouer qui Ujana na nga vraiment na ba groupe na bango ba pesanga chance te na bana ko travailler toujours ka kinoko ndi na sabona lesbienne ndi na fandi bona lesbienne nande nous lesbienne mais kasi na songi ki lesbienne na songi ma lesbienne na songi ma lele ndi na mama na lele na vrai lele dona lo wana ti ba Chris Njora na ndenge ni masa na Chris Njora Kunjo zo mama ninga mama ka Ujana la Sexy nini na ndenge ni yolo na ndenge ni yolo bakeno yo comme susu
lesbienne mais na bien ndongo mona ngabo nalatini nalati lamba ya mibali nalati shorts ya mibali ya nini ya Varese na beti nini jeans na beti basket yo sentir na bimi lesbienne mais ce siko na ina zonga ki ujana nanga boyebi nde na komaka voilà donc wana so na komi wana donc bato basepela ba fanatique basepela siko tango ba pesa ba chance te o le kanaba o bima na ba groupe wana ozaki décision yo moko sala groupe to osala kini ni po bima bon na décision te mais ezala kaka toujours jouer souvent ezala soki muta zo jouer ata betelo moko boye et coaching ya oseka mais na seka te na vanda na concentrer on a bi asali nini po abeta bongo pe sekisa ngai osomona nyonso wana sko ena bana ko vanda na hôtel ba stick na bango nde ba travaka surtout na pesi mama madi osomombo te mère na nga mama di mama o sentir que mama ninga travaka ye pa pesa nga d'inspiration belé mais les restes c'est quand vraiment ba skizenga ba pesa nga mama d'inspiration te ba on ba pesa nga d'inspiration te mutapesa nga inspiration boyo maso na vandi na mona mama di osombo donc na pesi ba mote di place azali donc ya ngona ki ujana na nga ena yako vanda sikoyo ena vandi na calculer na bi robima na rôle nini na robetelo nini habité na songa no ba bi reculer pour mieux sauter na zongi non habité fona kota wana siko ena yo kota na monde nango wana na travailler na nada o travailler na PD nada na wana travailler na master Brimbo wana pa comme jouer la PD nada te bon ena travailler na ye abandani no jouer yango mais wana siko ye abandi yango mwasika yo no bandi yango pété wana nga siko non pe non na bandi yango te faut aux la front non na bandi yango te sikoyo ndenge tozo travailler ndepe na bandi komona tout ça ndenge senga kaka bon na bible nga pe na beta to beta gagi mobo ya sondika gagi wana ezaki danger donc ba yebi bango mo elo na loba ye mo atinda bango bo betele maboko vraiment pour parce que en a pesi makambu yo yebi kaka yalo wana singa na beta 10 yo beta 10 est-ce que linga to sa équipe mako et singa ka fo yo pour l'équipe mususu obeta na okende pas président nga Baptiste na peso mbote loboko a pete senti ko tali JB boy tara to benga Baptiste JB ya ba comédien en tout cas vraiment elle a kekuna fait pas yo pesa nga makambu mais makambu ndenge senga live mande na lukana tracer chemin et aussi marate voilà bo excusez moi vraiment naza moto amona kuna pesi mete nde na yo kende na nga et pas maman via parce que elle a comme pas maman via na utala maman mutema munene ali na benga maman mutema munene donc maman sola bien maman yo betanga ba biloko mususu to betaki wana yo pesanga ka rôle mo na jouera ya mboka talaka na peda mboka siko tala niveau siko tala makam na pesaka wana en tout cas ça danger bi passe peso so ya ko fungolanga ndena bi peso susu ngamo so na bi na bon makamo pe ndenge kendele esenga fo kota ba kisi kota ba kisi to ndeni te kisi zala te nzambe ndaza kisi ya solo nyoso tuto tika gloire pa nzambe sans nzambe ma plein papa ba ko sorte likam no ezaka donc kisi no ezaka travail na yo mo ka ndeno travail rabo lobi ngonga na ngebeta tant sungonga no ko beta pe na 2024 mais yo za apprécier ka ozela ka na 2021 22 et pour nzambe na sali bilan ne nanga na suite yo mo ko tika ane wana franchement mutuka papa osoma mutuko zimbongo wapi vous comprenez donc mututu soit na yo yebela jour na yo soki koki o pesa makambu pe pesa melayo yo moko comprendre que o forcer ko tuté ya peteka yo mo sentir que o kosi boy ozwango kebo ozwango donc nyonso tout tika na maboko nzambe ne makambu et puis na pesi vuluzi fumuki mbangu papa na ngai na pesi mambote bi pesa ozali vuluzi fumuki mbangu merci papa. Voilà, merci à Ujana la Cerci, Nengo expliqué, Olimboli Batuma Mouké. Sikoyo, il y en a tout le monde qui tango, au monde qui rôle au Obimisa, au Bimelango, Pepe Sope Makambo, rôle Kaya qui PD. Il y a un bagage au Tali, Master, PD Nada, a joué qui PD. Yo po bimaka na rôle wana pour épeso Makambo. Et je n'ai qui au raisonner que non, n'est dans ça la boye, bako étouffer ngapé. Bateau parce que master dit que master PD na dazali brifi azali na nimso azali moi PD msu na mona rabo yo pa na yo obanga kité pour na o lata oza
incarnation et rôle wana ya identité wana ya kipele banga kité bon kobanga c'est trop dire mais na mokili babanga te ba masako tu ba ebele bango tu bazwa ka pe ba chanter ba tonga on comprend voilà ba meniser ba ebele bango pe bazwa pe ka bo sentir cop ba sala donc balbi elo ata muto sala kobanga ngote donc yo ya ka wana kaka s'imposer et puis na mutema na oyebiki yo yebaka elo ni oyo sala donc na mokili na lobaka mutu yebelo oni nyo sala soko yebelo ko sala okoma na place wana na termination ko luka papa na vie ko forçate na forçate na suis moi $20 na ngai vena nga de Chine inda garçon réel atinelinga la Paris ah jana zoa na zoa batinelinga ma $50 na nga pa nanuchi manga de Paris na zoa batineli nga mbongo na nga vena nga Fredi Ndongala na kati ya Irlande nozwa tata na ba couleur da Silva nozwa Fifi Maena nozwa Tiffany Dangwe nozwa bon eza affaire na nga kopi na nga ndi mutu esa nini na koma place wana po parce que na yebaki eloko nini non sala voilà on se comprendre na sens merci à tout le monde continuez à s'abonner na Metro Makengo Tapis Rouge TV, vous ne serez jamais déçus. Babi chaîne moro ya propre. Merci à papa Metro Makengo Simo Kabaka, na maman Christelle Mumba Makengo Bazolandanga depuis Suisse. Merci à mon sponsor officiel Salon Flori na Suisse wana Salon Flori na Suisse wana na Zurich. Merci à Ness Makiadiga Tabor papa na Jonathan. Merci à tout le monde Bazolandanga na banda kuna bino partout bozwami. On a Ujana la Cerci oyo à ce que ça capte Ujana la Cerci siko tokota mwa muke na Ujana la Cerci tokoto solo la mwa muke yosko solo nanga yo zala Ujana la Cerci na ki PD siko ko ba baso ye baté eza yo to eza Ujana ko nengo komaka to donde tsinga kutu na neza bo na omono ne mususo nengo degizaka no za pe ne mususo so batu pe na voix pe ne kenda sko to solo na yo na ki Ujana la Cerci. Ujana la Cerci expliquer bana poto partout dans le monde entier. Yo briefer bank sa côté. Moi l'homme sina lo baka ke. Tout que musika te. Moi 40 jours et c'est les kaka là. Dans la minute to koma ka c'est la ka le 1er août. Tout que ta la ka sentir que to ko ta la ka tombo. Tout ce que longola te moi na mai ba matiti ya salité oyo ekangaka. Moi mai nani. Nga lobi kaka, on sait jamais. Pardon, na bon pardon. Nga bon te nande solo. Nande pardon papa donc ba bank sur ti seconde ngozolo bana rien. Na za pesa réponse. Ya nana bank sana mo kilo. Muta bank sana ka papa na nzambe. Yene na soki mobile na nga nyoso afina nga. Ya solo na biso vérité. Mikolo na linga suni bala mapapa te. So zo mbala mapapa kena. Yo nga mbapa yande ya mobile faut soit ponga na mwasi ya so na yepa na yepa na pokwa siko yeba yebisanga na tongo so na zongi na pepa biso na olamba ni po biso baba so bimi na pokwa tongo po lamba po chata mwa moto na ya pepa bino ba pesa mbongo wenzo ya talaka nga mwasi liboma boy nena pesa mbongo pardon skana boy na bwa kabila Zambe kitoko makias pardon moi c'est faut ça fier so ça fierté ce qu'on a dans celle fier ya moi c'est faut boire kama le kwanga mobali moi c'est kitoko bu na boire kama nga ujana la Cerci PD fabriqué moi ça boy kasa boy soutien na longa papa ba séjour de mort ba kanete kenga na ya oh chaka fouin na lingi mobali na yo ça ba j'ai pardon bomi kosa soko bula koleki ujana la Cerci omi kosa soko bula koleki PD fabriqué omi kosa ujana la Cerci mikoloka na FC binoka dendisak ya nazala ngo ya 1 cm na lata soutien 1 cm zambe nanga na ko lingo pe pardon tsanga botutu pam te no chobo tutu na sepeli sokutu ya nongo lata bo lata te ya na besoin lata la malufulo kanga na libumu ya pa na moni lo kwani nande Ujana la Cerci c'est là tout que balé maintenant on batu bazo seka bazo sepela bandimike non c'est vrai ils ont vraiment donc batu ne ba sous-estimer avec bo jouer ba rôle oyo baloba ne bo jouer ba rôle on na ba scène bo comme ça on peut na ndenga solo
bato bato ndenge na bato mbongo bayaka kozwa bima na bino ndenge si ezalaka solo tu as le kuta ya nga vraiment boye obengi nga ujana la sersi toke boye kasi na okende kuna na moye kuna mipasi na kezongelo mobali na kobeta otosasa bashe ozonge mobali na obete mabe bateloma package boye ujana yango pesa makambo osani papa na bien mbongo elengisa mutu te solo mbongo elengisa te eza pe na peso conseil mbongo elengisa te toza na so bato toyebi ke tozaka basoife d'argent na makambo mosusu mais na bablo mosusu fo yo moko ozongaka otalike nzambe akelanga mobali siko yoki epesa nsima wana bénéfice nini yo ozwi mbongo mais bénéfice nini moto wana azwi ayebelo nini ozwa ozo comprendre fo tozala mwa mayele na kope oyo tosala so osalaka kope osala kope na ndenge bien kosala te na bandenge moko boye okomisa yango lokola kope moko boye yango nde bandozisola po kope eza na théâtre po théâtre eza nano eloko moko boye nayebi so papa ministre oseka ya mpe na misiki moko mpe beti nango mpe bimi mpe boye beti nango te ministre epatikala oyo konata na litoi te ozo comprendre mais osansi ke babiloko na biso tosalaka esekisaka bango ekotaka ntina bapale na bango osansi ke biso tozalaka na biso na frontière te ozo comprendre tokotaka partout epa pasteur epa nani yo domona da théâtre eleka na kati ya ndako ya pasteur boye pasteur abimi na chambre boye dikanga tv wana yo otala théâtre mais so monika misiki mo ebetaka pasteur papa mwana na ndako na nga misiki yo te ozomona donc mbongo elengisa te kopo tosala ngo na voie normale oyo asalaka ngo na ndenge na ye amiyebi na ye a te mpona leka naloba mpona kotanga na cité bakombo ya bato non na ye a mpona cope na nga ujana na sersi c'est ça voilà sikoyo mais earrive là mpe déjà ke no nde oza boye babengi yo mpe boye ujana la sersi ndenge oza boye yaka cope moko boye eza ya kosala boye cope wana oke boye mona mpe baopropose yo ndenge tooloba boye ekomela yo to ndeni bon po zela na orépondre po bato mpe baloba yango bato mpe baloba yango keno nde bosalaka bongo mo bakomisa yango mpe ya solo mpo babengaka bango éclaircir bafani na bino po balanda bino partout na monde entier earrivelaka bino mpe babengi to ndenge nini to eza nango ka nde bainterprétama na ndenge na bango bon elo na koloba parlo question eza nini question ezali ndenge bozwa barole oyo eza bato balobaka na bino ndenge bozwaka barole wana bokomisa yango mpe ya solo bato babengaka bino yo mpe daa babenga yo to ndeni bon kope ngo nde tosalaka c'est normal moto mosusu amona lokwa neti oza bongo akomela yo nga mosusu bakomelanga bonjour bébé otala oseki noka donc ningano mobali akomela bonjour bébé oteki kaka otali oseki nao mais nayebaka jour mosusu navanda boye ti mo akomeli nga bonjour ujana ndeni na bise calme obi que j'ai besoin de baiser j'ai besoin de baiser nga tout banini so solo li banini na fungolo je so fungola nga je parce que j'ai nié au fungola nga vraiment on a fait le cas dans le palais banini là c'est sûr après avoir que ça va bloquer on a ce bénéfice les animaux on a la zézé belé ce que les animaux abino nga juste ça ka pona aider c'est ko aider on les a te que oyo aider nga donc oso aider nga te mais oza na posa ozo loko moko bosa kati mai yango ça là nga passé jeune garçon obenga jeune garçon bosala ba sentiment wana ya nzambe ya pesi asali mwasi la sentiment na ye voilà asali pe mobali la sentiment na ye on se comprendre siko nzambe asali mwasi na sentiment wana papa sentiment wana eza pa mobali te nde na bona nango te ezalaka papa chéri voilà on se comprendre donc totika ba imagination mo papa nzambe koya totika ba panti un jour nzambe oya suka nango osala wapi okende wapi sentiment mokile mima te ekosa te babiloko wana eza babiloko moko na benga yango eza bafutilité eza babiloko moko boye papa talaka tokufa totika yango soki sa ere okufa okende na baséjour de mo ere soki oyo ovanda wana onoloba nzambe elimbisa nini na bandosala babiloko wana nokufi subitement okei subitement soki ekomi makambo mosusu donc moi conseil esalaka bien baoyo basala yango batika eya bien te eza bien te ya kitoko te
on est très capital, vraiment Moutouya. Si vous avez un bataille qui n'a pas pédé normal, des beaux dévoilants. Et moi, on a un secret dans vous avez un bataille qui va la rabine, au salaboy, on joue rôle boy. Pédé au bazar, pédé normal. Bon, on a souvent fait la fin d'un an, pédé. Non, pas au couteau, on a vraiment nous on a joué un rôle dans la oyo. Bastik nanga na zorangoka pa basi. Toujours na la camarade basi, so na vandi na bango, na yoka mo eloko na baba lobi na kangi yango, masa na chinois noir yebi. Donc nga jamais na linga ko te loko wana te. Sentiment na ko tu na lango te. Nga mibali na ngande basi. Mibali na ngande basi. Nga mibali na ngande basi. Bango ne mibali na ngai. Merci, ça fait plaisir à Glodinda depuis le Lubumbashi qui nous suit. Depuis le Lubumbashi, Mama Nima, Mababi ONG Oudja toujours en forme. Place aux Aïl, Bambo Tebel, Christelle Kinanou, Jenny Bombo, Paola, Boza Ebele, Fondation Oudja Mobile Bozana. Merci à la baronne, la patronne, Nanou Mata, Motema, Fadegol Mata depuis Bundes, Bazolandanga. Merci à Yalidi, Yabaleki, Katimola Soko, Amandine. Sans oublier aussi Léonard Thié Motema, Nicole Molasso Conti, les pétroliers. Bazolandanga, Boza vraiment ébélé wana, les pauvres de Giro, va vraiment en Belgique. Bon, continuer à s'abonner et ça la vraiment plaisir à trop, et ça la vraiment bien. Toujours qu'on continue na la serci, au Azali, artiste comédien, au CP Sakabino, Boyoki, Nenga Lobby, Pessi va conseil, Nenge et Zalaka. Voilà, où la serci par rapport à la PD, nous jouer un rôle à la PD, au Bozalana Bango. PD nous allons se retalier pour sentir à Oyo, à Makasi, na repousse à Pembe Night. Moi c'est pas la maman, Dieu sommes le reste c'est égal 0. Donc, yo c'est pas maman, mon mari sommes trop, il y a joué à PDT. Asa maman, quand on parle de maman, non bien s'il vous plaît, tout ce qui rappelle moi ma comparaison mon de ça là, yo mo lo ba no le kambu comprendre non. Ouais. Et maman Dieu sommes jouer qui maman on a joué ana. Il y a maman solo, non? Ça va mobile. On se comprendre. Ça PD. Dans un joueur qui PD à qui bon maman. Ce même du monde, je vais jouer rôle qui PD à qui bon coco. Il y a qui bon coco. Vous êtes toujours joueur qui PD à. N'est-ce pas joueur qui PD à Oudja na ya mona ya bana mike. Ngala do ngala cadet na bango. Donc ngala kangi. Donc il passe na kangi on donc. Qui est peu so salaire donc vous qui beaucoup zo mushimbata. Tout que non va nenga va venir là ma kitosh Blackington. Vous comprenez? Na ba la brefi à l'obélawe l'hôtel master PD na l'obélawe. Tenga ko tanga ba komola ba te tangela nga souvent ata ba madio sombe ça. Baza ba collègue na yo. Oui ba collègue na ninga boulot. On jouer na bango. Na joie. Na master bo jouer tant groupe Morosco. Na ba nzonzing de bukenda ba nzonzing na bino déjà vous jouer. Nga ba benga nga iso nga ba benga bango te nga so bango ba bengi bango nga ba benga nga ta. Lobeza la soko makamba producteur a été paquet. Voilà. À tout ici, biso skoto beta sko featuring. Oh le va venir na makito featuring. Voilà. To pesa makambo ba comprendre. Wana za poisson. Wana skoza mambo fo producteur wana za la makasi. Nanga ouais producteur wana fa za makasi. Za makasi na te paquet. Kasa te paquet. Boye baka chaîne nero zo likolo. Do ba te briefie ba te do ba sangisi. Ba sangisi bino nyonso. Wana sko ko mi ma fimbo. Wasir na yo. Nga ujana la sexy nga ye. PD Fabu. Wasir na kiss na. Tala mano yo lokoso e lokoso tanga ke ikosenga bilia e paya batu ni ye oliaki alobi nano na liete zokande boiba bodoka bobuka na kingo pesa ujana PD Fabuke na nengo na 2022 makambuli susu. Donc on a aussi bonga kitoko makiasi. S'abonner à Métro Makengo Tapis Rouge TV. S'abonner pas à Métro Makengo Tapis Rouge TV. S'abonner massivement à Ozande Makambo à innovation. Pour comprendre où dans la serci à Wande na opesa makambo makiasi. Donc idéologie Zarara biso tout beau comprendre que tous on a besoin makambo. Ba soutenir biso na biba soutien te au bolo ataka. Na bibo soutenir nga moral, physiquement, financement, et ça l'ira bien. On se comprend, il faut aussi la bonne misala. Parce que c'est un côté maman à moi diapason dans un côté mais et ça va l'eau au moins c'est un na kota. Donc il faut soutenir biso tout ça la montée. Tout le catoko manango. Ce qui bino faut soutenir ngai et ça l'ira bien.
surtout ndenge pe tozana batu misusu pe bana bezo bakoma lokwa biso vraiment esenga fo yo yebi groupe banini esenga moi vitesse esenga ndi ba on ba soutenir biso voilà c'est ça on veut le mot bien dans la Cerci par rapport na ndengo zabo est-ce que est arrivé l'opé par rapport ndengo bimi boy ba intercaler opé na ba script ba film mususu to na ba production mususu a moi na to finalement moi na comme la radio déjà to yango zanga na ngwezalaka yango zanga ata elo wana zanga ata ça la ndeng lo abongo surtout bon nakumisa aka nzambe ngapa na nakumisa nzambe ngalika moyela nga moyi butu nakumisa aka nzambe po nzambe ende mutayebi likamu nini komeli nga bongo pe suka nango eza ndenge nini bango bakanga koto menga na bimi koto yo kangeli nga kuna menga na ye koto ozomona donc so ozomona nga lelo naza bien boye donc na vivre na nga l'aise ya mukio na oswa ça fait koki na nga soki otourne 150 000 fois menga na tourne 2 yebaka ya makambo kobulete so tourne ba 50 films otourne ba 100 000 films menga so na tourne na nga 2 tant suka 2 gars qui a pas mal makambo na forcer na ngate gloria nda ya yebi nakata Lubumbashi vitesse à TGV o abisinga utana la service za calme nde na oya maboyeko o sepela makambo nyoso basi tukeba kuti pena ko simbiso pe budget nanga simba ndodi na yo zo mutu na yo mama ni mama ozoyo ga depuis Lubumbashi babi Zambi Hermion so babi Zambi likasibo pamba merci to comme jeter na biso ujana la Cerci par rapport ya programme o ya yomoko ozana ngo do ebite na mitso ozana groupe nini to ozana ko démérer yomoko à part bantonzi mo salaka tonde ouais justement nga ujana la Cerci nazana na mitso oyo libanda otobenga ngo libanda mais nzonzi nginde to salaka na groupe nazana na souté po na mitso oyo yo yebi to koli toluka pe palais ya mosa kiwenge na ope boko saki wenge na kosala te c'est trop dur mais ya ona lo banzamba yebi onini au préparer nga na sala nga na yaka te na ndobeta suka na ngo boyoka kama makili ba fly mais salamité on comprendre donc tout ça va juste tout c'est la grande nzambe abongisa mabongisi na abongisi biso na 2022 to ba onini etende mais pour l'instant kujana la Cerci palais Nzonzing voilà ujana comment je te vraiment ça là sur ta moi lo moko fan ba sepela ba se délai ba olanda yo na métro makengo tapir TV ba sepela ujana la Cerci atika ba ona moi lo moko boy pour prochainement na yebi ke ba obenga yo ba ko lega kaka awa na la découverte ça ya ba on lo moko au sala wana ça la plaisir ouais ya putu nani siko na bimi boy pa komima na bimi boy metela ka boy la kuta ina jeune fille ma boy la jeune fille bonjour s'il te plaît la sepelo makasi est-ce que tu kosa no route ensemble abi problème te ponga na système car sona moni mo sona luka relation na makasi nga luka na relation na makasi pas to bimi na jeune fille na te jeune la PCP comme la singa comme na ujana singa ça va problème te abi ujana mo ele ki makasi ouf to luka place ma boy to vanda non to milata mo comment to couler litanga to vandi pe to ndo couler litanga ya litanga sunini vous avez terme bino ba parce que couler litanga ya ko benga PD te ko PD comme mboka so bilinga PD no ndima présenter voilà ya solo to couler litanga ya to vandi to ndo couler litanga to vanda kana banda lerni ya to vanda kana banda ba 17h to vandi ba banda ba 17h to bando couler litanga na takabwe abenyi mobali na ya vandi wana ya to bandi po couler litanga mobali ne pas zwawa na pe miss na ngemo na apete ngaka surtout na contrôler na ba poche na taleka na bi ya ta paquet au monde vimba na bise amakambola la to fanda kaka ya to ando couler litanga mobala ki so deuxième saut troisième saut ya siko kama na ngasa nini akosuba na sani sani na pesi mobala na numéro na bise pardon toke na biso kama na ngana suba na bindako na kosele makambo te ya kama na ngaya boy nataka mobala abotele incompréhension te na lingi osute mobala basuba na linga ba osute kama da fana bite mobala ngai be makambo te nde nini ye akoyeba ngana subaka ya nataka boy kama na ngayo plonger lenga ewo akanginga na nzoto ya akati na soutien ya mobala tala kabo libele bimina se mobala yo kama mama libele ka na bi papa na se retrouver na se retrouver mobala makiasi asimenga ya pardon asimbe sali et selenga bien ka ne asimenga bo selenga ka bien
C'est l'un bien. Et voilà, merci. C'est l'un qui a la Cerci. Boyo qui n'a pas spécifié dans la Cerci comme na souka. Pour que na yo, batebele ba aussi ba perdre le numéro, on peut bazar numéro, on peut ba sous. Pour que ça numéro de téléphone na yo, par rapport à remarque les arabes soutien quand des alaka. Et puis ba dédicace na yo, les alaka pour émission na. Ouais. Numéro na nga sera toujours plus 243 997 94 92 40 plus 243 997 94 92 40 à la fin. Par où a besoin de TikTok, na comment PD fabriquer Oudjana la Cerci. Et puis na Facebook, na comment Garindaï la Oudjana la Cerci. Donc tout on a besoin de numéro na nga wana vraiment bengangai et ça l'a bien beau soutenir moi na bino leki na bino yaya na bino papa na bino ndeko na bino nyoso na bino yeyo. En tout cas Oudjana zo sala makambo. Et c'est nga rappelé moi mai na bino pesa la bien pardon na mutu na senga akaka so ba sengi tena na senga na place na ngande ke so so libata bolinga bongo te o mo ande na otiro na miss na nga o comprendre o mo na kwa lanti o mo na ngwa pardon ko benga te po parce que na servir yo yaya to aka na mesa mi balé to na mesa chambre na mesa salon parce que yo na servir yo wa e na ndé na bona pardon na pesi mote na nga pa Valentin Bokao liste ya construction Valentin Bokao, liste de construction, na pesi ba mbote bipa sozali ingénieur à Makasi. Et puis na pesi mbote pa ya venangai Dondazi, grand prêtre mboka oyo akabara avec mutema malamu. Merci vena pesi ba mbote bipa sozali. Na pesi mbote na ngai pa ya Dondazi Makiadi venanga Dondazi Makiadi. Yango wana na pesi Patrick Iledia, prêtre Talara yo Patrick Ledia angaya bango baolianga na oliate na liako et ça bien Oudjana na pesi mbote na susu Talara limbisa ya tuliaka awa limbisa na pesi mbote na ngai epai ya Mado Madus na pesi mbote poto na poto Mado Madus poto na poto et puis na pesi mbote na ngai epai ya Vincent Cole na pesi mbote na ngai epai ya Trésor Banza na kati ya Paris na pesi mbote na ngai epai ya Victoire Gombo yo yebi papa na peso Victoire Gombo na peso mbote peso sali na pesi amabista mbote et puis Nathalie na pesi Tatiana ba couleur ai da Silva na kasa Irlande na pesi fe na ngai Umberto ba mbote peso sali na pesi Fredin Dongala na kasa Irlande na pesi grand prêtre ve na ngai grand prêtre na Leli Costa couleur mère na ngai Yo, merci, c'était là Oudjana la Cerci, l'artiste et comédien. Bino Bokilinga c'est déchaîné à lobby. Ninge et Zalaka émission Kakaboé, accès à la libre pour nous solo là. Je découvre par rapport à Moussala et artiste Ninge et Zokenne tout le artiste tout solo là. Merci à tout le monde. Continuez à s'abonner dans notre chaîne. Métro Makengo Tapis Rouge TV, vous ne serez jamais déçus. Quant à moi, je dis un grand merci à papa des papas, mon boss, papa Métro Makengo Simon Kabaka, ainsi que sa femme, maman Christelle Mumba, au Bazola Nanga, na résidence Tabango, Puna, na Suisse, na Zurich. Merci aussi à mon sponsor officiel, Salon Flori, na Suisse. Merci à Nes Makia Didia Taba, papa, na Jonathan. Merci à Chinois Foulé Lukisou. Merci aussi à Gilles Emporio, Bazola Nanga. Merci à papa Ambuta. Roger Mwanamavala, Bazola Nanga, Bino Soboza et Belé, continuez à s'abonner, ça la plus vraiment plaisir. Merci aussi à l'équerre de l'homme, Irène Ndaya, éclairage public, Aigle Royal, Aigle Jaune, moi aussi à Moto. Merci à Glodine Ndaya depuis le Bumbashi, merci à Glodine Ndaya. Voilà, Glodine Ndaya va botter Belé. Merci à famille Mola Soko, Y'a Lydie, Y'a Balé, Kikati, Amandine, Lisette, Moté Maguelo, qui sont cassés à Poto, et sans oublier Balobi, la blonde fashion, Somoni, Dior, il y a bien, les autres bêtes, la blonde fashion. Merci. Big manager voilà. Papa Nabraham, Big manager Papa Nabraham. Allez dit. Yo, merci à tout le monde. Bolanda Gibiso, continuez à s'abonner. Merci aussi à mon frère Papi Yombe, le grand gérant. Merci à Cynthia Kassongo, l'espace Namso, Bambarabso Remeni, Kitoko, merci. Montréal, Héritier Zamba, dans montage Kakaye, réalisateur Kakaye, merci. Quant à moi, je dis bye.